Matondo bana Congo babena Congo bana Congo binoso ipai bozali kwa mbote na bino mbote na yo Lusanda nema nendomina maduka mbote sunda toko mbote mingi losako pe yenge na bino nyonso epai bozali Tonya Kongo bakanze ngolo ya suka Matondo na bino nyonso bozali kolanda ngai ezali mama na bino wandiwa mamu wa mushinu mukwabu mama Kongo wa bakulu matondo mingi losako pe yenge na bino baso baye bazali branche na ngonga oyo o bazali kolanda ngai lelo bakolanda ngai lobi mbote na bino nyonso esika bino bozwami kuna na Kongo ya ngambo bino bozwa mbote na Kongo Angola bozwa mbote na Kongo ya Kisasa bozwa mbote mbote wapeke ina Felika Mobimba epai nini bana Kongo bazali kolela pona kobunda na liberation pona mboka mbote kuna epai bino bozali mbote ke na Amerike mbote zongi na Europe na France na Belgique na Suisse bozwa mbote pona nite mbote ke na UK epai nyonso bino bomonani bozwa mbote lisusu penza makase ke na France epa oya nga kulutu mbumba azali bozwa mbote ke penze ke na Scandinavie bino so bana Scandinavie bozwa mbote epa bino bozwami mbote etamboli mokili mobimba oya koyoka na oya yokite bozwa mbote losako pe yenge na bino nyonso ya solo penza ezali lelo oyo mama wandiwa aliko swana bino na bandiko ya Kongo Angola eloko tolingi koloba tolingi toyeba ne mwanda semi azali nani oyo azali na kombo ya ne mwanda semi ne elingi koloba nini pe mwanda semi elingi koloba nini bokoyoka ye na basirno nyonso ne mavwemba kosi ne mukulu wa moyo boye na bakombo ebele yango wana lelo vraiment toluka koyeba soki ne mwanda semi azali nani kasi na yango nakozala ngai moko te mpona ko décalage na biso na Frelika tokozwa ndeko na biso na kati ya Kongo Angola oyo akosola na biso lelo po ete tokoka koyeba ne mwanda semi azali nani tosola na ye elongo na biso na makanisi ndeko na ngai soki tozali koluka ye po akoka kozala na biso na ngonga oyo na kati ya na studio tokobenga ye po ete tosolola na ye asola biso muke po yazali oyo ayebi ne mwanda semi malamu na makanisi na to makanisi te na makambo na misala oyo ne mwanda semi asalaka oyo biso bakongole to néglige yango tolingi yango te me tolingi babozoba o bashadari o bashaduru o bakaradari vraiment ezali pasi mingi to bokoso makasi pona biso yango wana tolukana no ndeko yenda akopesa biso makanisi pona koyeba ne mwanda semi yenge mbuta yenge mama
ya sola mbuta soko koikoloba mwa makasi po ete tozali na kati ya studio biso nde toluki yo po osolola na biso elongo na bandeko oyo balingi nano koyeba ne mwanda semi te po tozali na posa ya koyeba ne mwanda semi. Ngande mbuta ngimbi ndenge olobi ke tolingi toyeba ne mwanda semi ayende nani Modeto eye moko akoma intitulé qui est ne mwanda semi Kongodeto 1411 mwana ne mwanda semi yende nani ezali mbele na français mais tokomeka kotanga kolimbola makanisi ezali na Kongodeto po ba oyo aolanda biso bayeba mosala ya ye eza nde nini namoni ete ne mwanda semi tokozwa ye na kikongo tokobenga ye moni mambo elakisi visionnaire oyo amonaka likambo ava ye amoni alobeli bino so botie teti dire oyo ye alobi yango mpe kaka ekosuka komona matondo mbuta kasi mbuta moni mambo oyo ye amoni alobi kasi biso tozali kondima ne mwanda semi te mwanda semi azali kaka moto ya mosuni lokola biso po azali kaka afanaka na kongo toyebi ke abandaki kofanda na soki na mbinza alors tokondima ye ndenge nini ntango ye azali nano miracle te mbuta na ngai maloba omboka yo matondo. Ok, na baoyo baolanda ngai baoyo bazoyeba ke tozali bana bilaka Tumukimbangu avaye akangama atira koloba na biso ete ngai nazokende me moko akoya otokobenga ye longi yende bokolanda me lelo oyo bazoyoba tozolanda mbuluzi kimbangu me bazokobundisa ne mwanda semi makambo oyo atikela biso te oyo akokontre mosala na ye nde longi wa na ye lelo mokili mobimba bayebi mosala ya ne mwanda semi nde biso toza nde tolobaka na lingala ke matelema ngongi tozolinga koyoka te lozokola tozolinga koyoka te pasi osila pe te yango mokolo wana tozalaki no na singa nalakisaki ndakisa ke bana israel batiaki motu makasi liboso ya moïse me ntango batiaki motu makasi batia motu makasi finalement finalité nango bayi kaka kolanda moïse nde toza boye peuple ya rdc peuple ya afrique centrale bakotia motu makasi me soki balandi ne mwanda semi te souffrance oyo toza nango ya kimusuni mpe ya politique ekosila na biso te mama na ngai matondo mingi na bino nyonso bozali kolandanga Christian Malanga tozali elongo oyo ezali vraiment ya solo esengo mingi ya komona yo Malanga oyo ezali mama wandiwa matondo mingi mpe na yo ngoyolo moala matondo mingi na bino banso oyo bozali branche na ngonga oyo mpona nini te Congo Masamba Augustin Kulu papa ya bana mbozwa mbote Paul Emile Okoka zwa mbote Sunda Toko tozali elongo Lusanda ne Ndamina tozali elongo na bino baso oyo bozali kolanda na ngonga oyo nani oyo ne mwanda semi ya solo mbuta negligence ya ne mwanda semi eleki baz makambo yo lobi tozali kolanda soki fumu kimbangu poyo fumu kimbangu alobaki ne mwanda semi tolanda moko akoya kasi bato bazoko mibenga bazali bato oyo bayebi batalaka makambo na kimosuni te kasi na kimolimo kasi moto moko te azali kolanda ne mwanda semi tozali kolanda ne mwanda semi te po azali na mosuni mbuta sikoyo tosala nini po ete tokoka koyokela bandeko bakoka koyokela ne mwanda semi malobo mboka yo matondo mbuta na ngai soko ozali kolanda ngai malobo mboka yo matondo. Ok mama na ngai matondo olobi boyo kikongo alobi ntiwa mbote kuza butu
nzete ya solo kango na bafunango tala makamone mon na chalo ba ke no ayo ko zonga bato boyile na njala na bango ne baza ba kolabo obiso to bengi mbwaza ntantu parce que fumu kimba utanga zalaki alinga kite colonisation ya onda kunisaki ba beles ba ole le bazolo la koma fumu kimba bazolo sa kola o bazolo ole wa bazoko bomba na mboka ka kama wana tokobenga bango banani meta itene monasem poste moko te na kati ya mboka o abima tampoa sa ya kopeta identite ya mwana oyo azokoka makoka abimi na mpoa boye azwi kanda ya akende aye kozongisa bato moyino na nzela na bango oyo azobundisa bainjustice pe oyo azokobakisa maboko na bainjustice oyo bazosala. Bon, tango nyonso soki émission ezali mpona koyoka makambo ya solo makambo ya bosomi na Afrika po ete oyo ezali mbuta ngimbi na kati ya Congo Angola tango tokolika toka makambo ya solo komona kaka o eloko esali boye o eloko esali boye tozoyeba tina te eloko tango nyonso telefone ezalaka kaka matata kasi mpona koyeba tina na yango toyebi tina na yango te mbuta na ngimbi okatani tozali koyoka biso naza koyeba te wepesaka kanda nazali koyoka yo mama me biso ozoyoka yo lisusu te mbuta na ngai toza koyoka yo lisusu te mpenza mpo ete ezali koyokana te oza koyokana lisusu te awa ekomi neti mwa mobulu makasi na mama na ngai nazali koyoka mawandio tolobi boye biso sikoyo matondo mbuta tosala nini bandeko basala nini po ete tokoka koyoka po ete soki tolandaki ne mwana semi mbele lelo tozali kotepa te mbele lelo tokobenga baaventurier te bengela biso oyo po asunga biso kasi bozali na ndeko na bino na kati ya babele ya Congo bolingi koyokela ete bolingi babengela bino oyo lelo oyo esali mbula mobimba depuis le 7 août 2017 yango oyo 2018 yango oyo tozali kotepa kaka bapolitisio bapekisaki bino les aventuriers fédération de collabo corrompi oyo bazali mpona koteka Congo bango wana bafai na Congo baza kosala bakontinue baventure na bango ti bakokufa bokomona vite mpo bazali bamort vivant bazali wana mbuta na ngai tosala nini mpo bandeko bakoka koyokela ne mwanda semi malobo mboka yo matondo matondo mama ndiwa biso na bukongo balokotea kabisa pa grand maître ke tuma mabuku kondolo muluzolo wa tata nzambe apo ngambo na nzonye mobeko ata nzambe ezali te okosala ezali pamba lelo nde olobi na ngai mawa ndiwa bango bamilongi alakisi bango ndela busolo bazoko koyokele te namoni solution mboka na lomisi alobango ke fumukimbangu alobelaki makambo 5 président te alobaki soki bolingi teki pambala ekopandana po tozala na kimia na mboka wana ekolo nyonso oyo ezali kuna bon nayebi ke eza mwa mpasi bakoko comprendre yango te me batika balindima kaka souffrance ke toyesa bango busolo mama wandiwa baoyo azokolanda biso mboka wana ndenge grand maître aloba na biso ke ezali eve ya timundele me tulobi biso nde tozali baafricain nalakisaki mokolo wana mama na ngai toza na mboka moko me soki moto aza na ndako na ye tozwaka afelika bie rdc eza mboka moko me moto na lupango na ye so tolobi lelo ke bana mboka tosala boye topesa ordre na mboka na biso bakongo batikali mpa na bango bandeko na biso bangala toforme union d'intimati oyo longo azobenga union d'intimati moto akende kokonza ndeko ne akuna ese songolo aza te moto aza mokonzi akati ya ndako na ye
soki ama eza pembeni na ndeko akeka akesalisa ye tolanda message ya grand maître mpo kimia na prospérité eya na maboko na biso soki tokontina kotia te tidire problème eza nango te mais sukasuka monde spirituel ekozwa décision nango mama nango matondo mbuta po ete na moment oyo tozomona c'est mieux po pasi soki eleki monde spirituel azwa kaka décision na ye azwa décision na ye po pasi eleki mbuta na ngai tata lokola ne mwana semi azali yo soki nakoluka nakalisi Christian Malanga ozali na ngai soki ozali kolanda ngai ozali ndeko olingi kobundela mboka oyebi nga na yo tokutanaki na Belgique eloko nini nga nayebisaki yo mpo na mboka na biso ozali kobunda comme un jeune garçon ozali motivé olingi osukola mboka na yo kasi ndeko na ngai Malanga moma otosensibilize bato tolongola tozozela bakosalela biso bakopesa biso minduki yo yebi nali kokota na kati te minduki ndani akopesa biso po ete balingi bakonza biso soki ya solo moto azali kobundela Kongo na motema mobimba oyo azali leader tokende na soulèvement populaire tokende na ba fédéralisme po ongai mama wandi wape na moni ezali mabete ekokamwisa ngai te malanga yo zaka na États-Unis oyebi eta ya Boston ya Manchester oyebi eta ya boy me bazali kaka na président moko baza kolia mbongo moko baza kotambola ndenge moko po ete moto na moto asimba budget na ye akende na yango makambo ya fédéralisme ebandi na biso te na eta ya nemo na zemi te ebandi na tango kaka ya fumu nani premier président Kasavubu bazaki deja kobunda na makambo wana me mondele asa atimbelaki alobi soki natiki fédéralisme moto moindo akotimba kasi ye moko yo ofandaka na poto oza na Belgique oza na fédéralisme oza na Suisse oza na fédéralisme partout na Europe fédéralisme yali me yo lingi te yo ozobunda kaka oyo ya biso nous on a un problème na mitu na biso bokoso eza na kati ya mitu na biso na yebi te Jojo Basimo yo oza na ngai elongo bandeko na ngai Kialanda Tony tozali elongo boyebisa ngai mbuta na ngai tango ne mwana sema azoloba kimbambala yo zokasa kimbambala okanisi nini ezali kimbambala so eloko do mabe olongo nango te boti eloko asika no eza bongo te mbuta na ngai soko ko limbola kimbambala oyo tolongola yango tobwaka po tobongisa totia ya sika elingi koloba nini po ete bana Kongo bakoka koyoka malobo mboka yo matondo matondo mama wani biwa grand maître le 3 juin 2015 kobima na ye tango parce que zaki reni batoko batutu bazaka kopesa point de vue na bango ye pe apesaki point de vue na ye kobima na ye batina grand maître tokoni okundi kuna 3 heures du temps de séquence solo bosolola tina motwane moni zapete esenga aminanga alobi na bajournaliste mboka azwaki lisese ya kimbambala mutuka mais mutuka se symbolise la RDC bochange bachauffeur ndenge na ndenge lokola mutuka wana eza nango mabe ataka na tala essayance ndenge ndima te alors mpona kozwa solution ya solo il faut kodétruire yango kopanza yango mutu na mutu aske esika nde aye nsima nango mutuka ya sika nde kobotama wana to mboka ekobotama ya sika kodétruire RDC colonisation belge koyeba état ndenge ozwakisi ndakisa wana des états fédérés yo oza kuna ndeko aza kuna esimo likama eza na ndako ya moninga otoki esunga ye eza bongo donc bakikamata babe basalaki te tili na seyafu mokimba koloba ndimaki te mais le 4 janvier 59 baoyo bayebi histoire baza mosusu baza na bomoi monde spirituel kitisi 4 cherve na 3 cherve na MK babelge bapalangani ekozala nango kasi bongo nemonasem c'est le second kimbango bangata bakita aza ye nde wana bokola bazotya te tidire message na ye totangi alobi communiqué apesi que le monde spirituel accompagne impitoyablement yo bakozomona yango soki eza liseki mais tu vivra verra bakomona yango po ngonga na biso ngonga na ye si ekoki
Matondo Mbuta, Matondo ngonga na ye ekoki kasi tozali na kati ya Congo, Matondo mingi Congo lukengo zakle tozali elongo tozali kosola na Mbuta ngimbi ya pati ya Angola ya Congo Angola pona koyebisa biso ne mwana semi azali nani. Mbuta ngonga na ye ekoki tango za koloba ngoki tozongi siko na titre ya manaka na biso ne mwana semi azali nani. Nani ne mwana semi azali na molimo pe na mosuni maloba omboka yo Matondo. Ok, Matondo tozala ba profesie lobera na biso ete mutu oya koya na air diverso mutandu katinati maza pona yako conduire peuple Congo peuple africain na air diverso inde wana tobengi ne aza chef politico-religieux. Matondo ya komema biso na tango ya tinakimaza na ere ya verso bato penda bazali ko comprendre te po ete ezali liloba penda makasi mingi ere ya verso elingi koloba nini Mbuta nanga soko ko limbola o penda na molai na ndinga o biso toyokaka malamu. Matondo Mbuta. Ok mama na ngai mokili tata Nzambe atyango na ba tozelo ba boye mokili oyo tata Nzambe ndenge tomonaka manda ya ba gouvernement ya mokili oyo soki président azwi bokonzi après 5 ans il faut ba élire président mosusu manda na ye esili na monde spirituel chaque 2000 ans cycle esanzaka manda esanzaka na mokili ange na likolo soki ange a dirigé monde pendant 2000 ans tant 2000 ans na ye ekoki alongwe mosusu aye ko remplacer mais tant ange na ye ko remplacer azaka na reflet na mutu na planète terre a ko représenter ye terre na air otozali tobengi yango air du verseau ebandaki depuis le 1er janvier 2001 tokotaki na air du verseau au 18e année ou 18 ans na air du verseau tokoti. Donc, air du verseau constate dans 2000 ans. Mais Moutou Azam messager, il y a époque toza et ne monante ni no yako. Matondo Mbuta ya solo pena bandeko to landi oyo balobi toyokaki biso nyonso na Europe wa ba oyo bazali ba na monde ya ba pharmacien basala ki ete ba indie balobi mokili ezo changer yango wana il faut babalusa bosomba loso mokili ezo baluka po na nyo osomba loso tia na ndako yango toyoki era verso bayebisi biso ange akoyo sala 2000 ans akei oyo mosusu akoya gouvernement spirituel ezali kaka lokola gouvernement Chanel oyo ezali oyo likolo yango biso tomemi na se awa po ete tokende na yango elongo po tozali na ngonga muke awa na se Mbuta na ngai lokola yo lobi ete tokokende to ekosalema kaka ndenge bon ne mwana semi alobi po bato bazali komona ne mwana semi na mosuni ezali kaka bato muke oyo baza komona ne mwana semi ete azali grand biso moko baafrikain to bakongole oyo bakongole lokola tozala na kpokoso na mutu moye tososola ne mwana semi azali nani ezali te. Bon, Mbuta na ngai soki makambo oyo lobi nde mwana sembo amibenga grand maître soki makambo ya lobi esalemi te po ete biso toyebi ete azali kosala na molimo po lelo toyoki basoda batondi na ndako na ye po nini bakolabo basali bamanigance basali babiloko na bango ete nde mwana semi azoya ne mwana semi aza na lufu nde mino sobolandaki ne mwana semi na lufu akoluka nini po asa alobaki aza na Kisasa. Mbuta na ngai soki sikoyo ne mwana semi makambo oyo kaka to kulutu alobi esalemi te sikoyo tokoloba nini malobo mboka yo Matondo? Matondo ya omoni ba prophétie esanzaka te. Tumutimbo na 1921 tanga prophétisé que l'on ko komela bino mukanda boye ba o ba yoka chango ba za ko kansa 2 jours simanango longa ye mais
suka na longa ye akomi makongo et ye pas profiter après ye Kwatulenda koya Kwatulenda otoyobe la lettre puissant donc pour koya ko senga na longi esprit wana koya ko dombre longi nasi na mikolo le 15 le 12 octobre 2016 na kisifeta kumukimbangu longi alata kisitane rouge otobengi ke pevlan Kwatulenda le fil puissant et bandi to comprendre ezali Afrika pour kitanaye peuple veut se réaliser batu basala kibile tozali kosala les ignorants parce que comme te ko dire voilà ingeta mbuta molimbisi toko na pasi tozokona mpasi mpo televizio ezoloba soki moye kozala bato epai bozali bodimine nano televizio wana mpo toyoka yo mpenza na bokebi bonso Matondo. Ok, nalobi boye ke longi baprophétie esanjaka te elabi ke soki tosali makambo nyonso kaka koma bie oyo ezo koprofitize yango nde kosalema balobi na biso na kikongo kana kuzingila kia kukia ata tomoni lelo ke tokomona eloko eza nango te suka nango ekamu oyo bango baloba yango nde kosalema mwana tozwa ndakisa ntango alobaki makambo ebele bandimaki yango te me suka toke wapi ntango ezakoloba likambo ya dialogue il faut aller au dialogue banani bandimaki te bataki ko bamosusu balobaki bafingi ye bapesi mbongo suka bakendaki akuna donc maloba na ye eza kaka nganga oyo ye alobi yango nde kaka ekokokisama mama na matondo na bandeko bazali kolanda ngai binoso boza koyoka oyo ezali mbuta na biso na kati ya Kongo Angola oyo azali kolimbola makambo oyo etali ne mwana semi matondo mingi na Kanavanga Nensala matondo na Joseph Sidansoni zeno matondo mingi na bino nyonso bozali kolanda nga na ngonga oyo bandeko liloba ya bantu mwa ndenge mbuta lobi ekendeke balobi fumu kimanga lobaki moto mwina okoma mondele okoma moto mwina biso kasi tokolongola poso to changer poso te ezali bongo te alobaki kipwanje kozwa mesenga isuba mbule bele po ete kipwanja esalema lelo oyo tozali na ndeko na biso na kati ya Angola oyo azali koloba makambo ya ne mwana semi ye nani tozali ko neglige ne mwana semi tozali koluka masasi minduki libanda po tokende kobunda oto tozali na grand minduki na kati ya terrain na biso grand minduki oyo kosombela kote kasi yo kopesa honneur na bakoko kaka oyo bisi bango te bakoko lokola bandeko mosusu baosala ba video n'importe comment ba mama soki okenda mu Yesu na yo tika kosaka na bakoko mama tika kosaka na bakoko atozali plonger na bonzambe na yo na bokoko no ndenge nini il faut doser po terrain eza ya mabesi koyo terrain tokia kolamusa deja bato bakoko batelemi keba na makambo ozofinga bakoko keba na makambo ozofinga fumu kimbangu po ete bakulu bakendeka na direction na bango malembe bakendeke ndenge ozokanisa te bango bakende malembe Congo est libéré na Yesu. Mais il faut doser. Au fani Israël na Palestine kuna ti lelo baza libéré te. Yo kasi Yesu ngaza yo. Mais il faut doser quoi. Boni ezo laksa déjà mitu na biso ndenge salaka. Na bozoba wa ofinga bakoko na yo oyebi te loko noza ko lonela bana na yo na sima. Mbuta na ngai. Pona nini bakombo nyonso oyo totunaka oyoka ne mwana semi ne mavo embakosi ne mwana semi mukulu wa moyo ne mwana semi kuluto abinwani ne mwana se bakombo ebele nkaka pona nini bakombo ebele epesa maka na ne mwana semi ezali pona nini pona lokumu na ye ya mosuni to na lokumu na ye ya molimo maloba mboka yo matondo mbuta oyo baolanda biso na baoyo balandaka grand maître mpo biso tozali balongo ntina ye badisiple na ye
nasi ba o balanda video ya kaka tango tei kanza aloba ke ayamba professeur Odon oza professeur assistant à l'université à Liège à Belgique babi ke ba jésuite ba sala conférence moko boy ba sala ki ba zo kumituna kiene ba musuba lobi c'est un savant ba donc plusieurs qualifications alors maman na ngai ye moka lobi na au monde qui suis-je ndenge alobi na biso boye na fondation royaume du Congo pour nous semble désolé 72 oyo asalaki na Archange Mwanda Congo na fondation royaume du Congo Bon comprendre bandeko na ngai ezali aussi celui qui mais vraiment aussi babi que ba belge ba français ba kotaki des zones na espace royaume Congo ye fallait ozo bakokende kobota makona ozo sunzo takimusuni nde obana musala ozo sa ordre ina yangwana estiwana ancêtre numéro bakrakie babenirie aye kobotama na mukili ya mukumusuni baye kobenga na kombo ya Nemwanda Nsemi mais le vrai nom spirituel au baye vraiment ce qui veut dire celui qui mate le lion obimba maloba onunga na yi koloba ebima na munoko ye moko grand maître pora ni tozo benga ye nkuluntu abinwani bande rouge oyo alataka toza na génie de la guerre oyo tobengaka ne ogubatala na mutu donc bande rouge oyo batiaka na mutu et ça symbolisera peu nkulutu abinwani en tant que guerrier simbi kia vita yango mpe tobengaka nkulutu abinwani po biso nde binwani na ye bamakesi bamama wandiwa bauza babinwani ya Nemwanda Nsemi. Mbuta binwani elingi koloba nini? Binwani elingi koloba nini? Kinwani que ça combattant. Matondo nakanisi bandeko balandi binwani kulutu wa binwani kulutu ya combattant guerrier boyo ki ndenge mbuta alimboli biso tango nini yeah bolimbisi alati elamba ya motane to ekpetu na mutu atiango guerrier tokanisi soki pape alati bongo tobeti maboko matondo mingi na luseveki ne Kongo tozali elongo jise bongo tozali elongo sikoti ya mayuma tozali elongo ya madeta ngatwa tozali elongo penza tozali elongo ya nangai bayenge na bino nyoso tango ya alati elamba ya rouge batangi le 72 vieillard mbuta ezali makambo ebele le 72 vieillard na kosenga ozongisa tango ya alata elamba ya rouge nde akomaka na kati ya bale 72 vieillard malobo mboka yo potoka yango kaka na bato ya ba église ba chrétien balobaka 72 vieillard bon mbuta na biso ye Mwanda Nsemi azali moto moyindo ndenge ni akoma na kati su na groupe ya ba 72 vieillard ya mindele tango alati elamba ya rouge to tango nini malobo mboka yo Matondo. Matondo mawa wandiwa tolobie ke kaka kolata ne elamba ya rouge yango nde akomi nde na nzinga ya septandevre te nalobie boye na ebande ya création royaume Congo ya royaume du Congo na depuis 3e siècle tokomaki na mabele oyo wana bible na ekoti na mabele oyo na biso kutu te eti ande viola parce que tolobaka na Kikongo religion na mokila molimo eza kaka nde moko mais ntango ekitaka na chaque peuple ezwaka forme ya culture ya peuple wana so oke na bajapon bakoye biso 72 vieillard so oke na Inde bakoye biso ba 72 vieillard so eza universel mais ça daki na bango wana mama na ngai. Okay. Bon, mbuta na ite sozola na biso bandeko mwa so pona kuna na mboka na biso distance tango zo bakamba kamba bien
makambo ya malamu telefone ezalaka ntango nyonso na mobulu. Mbuta na ngai nayebi te so ozali kolanda biso. Nayi kolanda mama Wandiwa, na kolanda yo. Matondo Mbuta. Olobaki likambo olobaki olobi 70 ezali universel eza na batu nyonso na mboka nyonso, metango batindaka bango na mission ya service na kati ya mabele epai ekei koyamba epai mboka ekomi na Japon, ekomi na modele na lolenge na yango na Asie, ekomi na modele na yango na Europe, ekomi na modele na yango na epai na biso kuna na katio pato Afrika, ekomi na modele na lolenge na yango. Ezali bo ezali bongo ma ndio kaya na Bible na bango bayaki nango na Apocalypse bakoyebi se que Jean amonaki bisimbi moko na est moko na west biso bango tobengaka bisimbi ya bikonko bya byanja nefanika nzambi ne makinangolo ne nkangabuka ne chakwa bango wana doso oke na Japon bayebi yango oke na Inde bango pe bayebi metamba eko tangisa biso na classe balobi na biso kaka les 4 points cardinaux est ouest nord sud basiki biso wana mais omuso etikali ya molimo babombele biso yango. Matondo Mbuta bandeko ezali grave po ete yango tozoloba tozali na sekelele epai na biso tata wana ne mwanda semi abombi ebele ozoyoka tolo tango nyonso mama Wandiwa azoloba na bino soko komi na kelasi ya ne mwanda semi mponga na aka na école primaire eza na ba degré ba initiation ezali ka lokola ba formation basalaka bango mpe bazaka initié po koma na degré boye kasi bakonzi na biso ba tous les présidents ya Afrique oyo bakende okotisa bango na mosala wana bakoma kutu bazalaka na école primaire po balakisaka bango sekele okoma na niveau ya likolo te. Niveau ya likolo spiritualité na biso epai ne mwanda semi atiki yo chance alakisi yo nord tala génie boye azalaka na sud azali na west azali na est azali tala ndenge okoevoke tala ndenge yalingaka akoyebisa yo basekre wana mais degré bakonzi na biso bakende kozwa epai ya mindele ezali bongo te atel mpe omoni ke bakonzi na biso ebele batondi wana mpona kodétruire Afrika epa bango bakende banyata bango sikoyo baza na force moko te. Mbuta na ngai likambo ya elamba ya rouge oyo ya ne mwanda semi akangi eloko na moto alati yango sikoyo nalingi olimbola na mwa malamu mpo ete bandeko bakoka koyeba mpona nini akoki kolata elamba ya rouge mpe 3 pouvoir oyo bis ne mwanda semi azali na yango po ete tanga asala politique babie ya mota nzambe so alinga tikaka na bonzambe akosa politique te kasi malobo mboka ezali mituna mibale elamba ya rouge mpe na pouvoir misato oyo ne mwanda semi azali na yango azata na moko nyonso misato kaka ye Mbuta tolingi toyeba na malobo mboka yo Matondo. Ok, nazongi kaka na maloba ya Fumutimbango le 10 septembre 1921 ya loba na biso boye ke longi oyo akoya pouvoir wana misatu elakisi le 3 indépendance ezalaka na babikolo nyonso ya mokili oyo indépendance spirituelle bonzambe na bino indépendance scientifique kosala baavion kosala bato bokodépendre na bato songolo te no moko. Troisième indépendance eke Amerika alobi biso moko yango toloba na Bukongo soki boza na 3 indépendance wana boza indépendance totalement bokozeka soko dépendance oyo bapense balobi nini baanglais balobi nini yango wana lokola ye aza réformateur scientifiquement ye nde mwana nga kombo na ye ne mwanda nsemi mwanda kikongo c'est l'esprit Nsemi c'est créé, l'esprit créateur. Donc c'est un génie de la création. Yenda kaya ko pesa biso mayele ya kolisala ndenge babikolo no tozomo na mokido bazali. Donc rouge on est là qui pouvoir divine, autorité ya kotambo c'est la batu. Yango on est là qui symbole ya pouvoir ya sitani rouge, ezali pouvoir parce que lendo na kikongo tolombaka mbwaki ilendo. Pouvoir makila na nzota moto ezalaka rouge. Soki makile longo na nzota motu
soki makilo elongwe na nzoto mutu aprofike crise donc aza so na vite yango wana bamboka na biso lokola tozangi bapouvoir misato wana yango tozomona kaka bacomplexe complexe d'infériorité mondele aza kaka mondele mpo na nini mondele aza na pouvoir neto me mbuta matondo mingi mondele aza na pouvoir na ye kitoko ezali mwa bokoso mingi na biso mpo ete basiècle eleki mpenza ya gouvernance mondele aza na pouvoir ne scientifiquement azo invente bino abolikosa kaka bakabelaka bino matondo mbuta ezali kokata na mwa moke mondele aza na pouvoir nyonso moto aye na makati oyo tala alingaki kokende na université ya Kinshasa mpona kosunga bandeko kobenga bauniversitaire alakisa bango balingi te kasi bato lokola pamba oyo bakoki kolakisa bato ya basiance te totala bato baosambela bokoko babengaka fumu kimbangu oyo bayambaka neti bakanambe boyebi bango moko bato ya bonzambe wana bakota baza na science oyo ya baframaçonnerie bazali mwa bana mike oka batoke na nkamba bakamba ezali nini fumu kimbangu asalaki mpona bandeko na ye bato moyindo babonga kamba ezali destruction bakomi edétruit elongo esika pouvoir mpeve ya fumu kimbangu ekomi mpeve ya baframaçon oyo bazali kosala yango kuna bato bakosambela bokoko oyo te kongo ebonga te bazoboma bakoko no yo odoze ofandi bandeko na yo na mboka ofandi olobi yo makambo wana etali yo te yo mpe okokende kaka ndenge moko biso nyonso tokokende moto moko takotikala na se ezali moma oyo ezali eta mosusu baeglise mosusu na kati ya kongo esambelaka bokoko ekozalaka lisusu te vraiment ngai moto nalobi yango epuis mokili nde elobi yango ndenge naza komona kasi ndeko na ngai mbuta na ngai nayebi te tokomi presque na suka ya manaka na biso olobi okoki koloba soki ozali na likambo ya suka ya koloba kasi liboso oloba likambo ya suka nzembo oyo bayembaka na bundu ya kongo leonge ya kongo baka nzengolo ya suka elingaka koloba nini mpo nga namona yango nete ekomaka na kanda yango wana basengaka ya sala bongo limbola na biso moke liboso oloba liloba ya suka maloba mboka yo matondo mbuta soko ozali kolanda ngai sesike bandeko bocomprendre ezali Afrika ezali continent na biso ezala mpe mwa bokoso mingi ta mosusu boza kosala boye mbuta akatani bandeko na ngai bandeko bozali kolanda biso mbuta akatani ezali pasi mingi toyoki oyo tokoki koyoka tozali na moto akopesa biso minduki tozali na moto akopesa biso minduki nde mwana sema azali wana ndike bongo masasi ndeko na ngai ata yo mokoki kotelema te ososola na mosuni ata ososoli na molimo te na mosuni obime oyo likambo nini toza na moto oyo akoki kosalisa biso toza na moto oyo akopesa biso eloko boye biso ozali ndenge nini yango bokoso ekoteli biso na mboka bokoso ekoteli biso toyebi biso nde tosala te tokomi kotepatepa kanambe mwana moke ayaki na babote ya mbula baza kotinda na mindele baza kosala bino zolanda paske mpo na nini tata na nga azali boye ndoko na nga asalaka kuna boye aye kokonza bino na kati ya mabele na bino atondisi barwandais ntango boye osutuka ekomi retard batata wana bokobetela bango kaka maboko bozomona te toza na problème na mboka na biso yango wana tobengaki mbuta toyeba nano ne mwanda semi azali nani ne mwanda semi azali moto kaka na mosuni mpo biso toyaka na mosuni kasi ntango tokóma na mokili ya molimo tobalukaka ntango toye na mosuni tokomi na bolimbisi na mokili ya mosuni yaka mission batindaka biso toya kosala jésus ayaki na mosuni batindaki émission buda ayaki na mosuni batindaki ye mission oyo baasiatique bayaki na mission batindaki bamission baya kosala misala na bango bandeko tokoki kofana te tosangana nyonso likambo bongai yo oyebi oyo ayebi bagrand prêtre batondi kotonda sikoyo komi na bana basi bakomi bapetresse tosila na soni vraiment
ole to sangana to landa bokoko na biso na ndenge solo to salela to benga bango tango bakobeta ekozala pasi ne mwana se malobaki sinon je vais frapper banda mokola lobaka wana a frappé déjà na Congo ne mwana se masa frappé botala bino mo banda frappé tala Congo ne eza kotepa tepa bino kasi azwi munduki abeti ya abunda na munduki asi a frappé Congo esili nga na yo Congo eza frappé kanambe akokende batu wana nyonso bakokende bo bakokende bokono bakokende parce que tango balobaki tondima ile yote gouverneur ya Bakongo tango balobaki nazoboma bandeko na ye azwaki temps ezwi temps lelo azali wapi aza na biso ana biso te azwi frappe na ya bakulu yo mpe oyo oza kobundisa ozwa frappe na yo ezwaka temps nga mpe oyo ngai mokolo soki nazosala mabe bakofrappe nga me luka osala malamu po ete mboka eza ya biso toza na pasi toza na bokoso tokotika ba bato moko boye te oyo bazata na niveau na biso te bakokonza bino kanamba ye aboti bana bakokola kokobala mpe congolais loko bango balingi Congo bakotika na bango na Congo bocomprendre kanamba bakotika na Congo kanambe na barubero aotika na Congo kamera aotika na Congo kamera ya mibenga congolais aotika na Congo baokene wapi alors ezali pasi mingi bandeko na ngai basi na mbelo tofanda tosolola tokomi biso na biso likamba bongai na bato toyebai bango lobi te bakomi ka ngade yebo ala bodoze na oko botika babiloko wana tozobundela mboka totika baventure tozobundela mboka totika baventure matondo mingi bandeko nyonso bolandaki ngai nasepeli mingi kozala bino lelo nakasi bino nyonso bolandi tongai toyeba ne mwana semi azali nani bayebisi bino ki ene mwana semi ndambo boyokaki to mpe bokoki koyoka yango wana esi elobamaki nayebi te wapi ngai nakoki koloba lisusu matondo mingi nde tokomi na mikolo oyo miyebi ezali koya na studio zela nano moke nani koloba ete kanambe yo na bato na yo ndeke mokola kufaka abosana ete apumbwaka ekumano gbengbe studio maloba mboka yo